Mbote ba tata ba mama ba ndeko balandi lelo dimanche le 24 octobre 2021 tozomi bongo awa na nkamba eluselemi ya sika epai wapi toye kozongisa matondi na tata Nzambe na ndenge abateli biso poso mobimba nde lelo lokola ezali mokolo ya ngai esengeli tozongisa matondi epai ya tata Nzambe nde na yango tokolanda message ya tata mokonzi wa bule pe mokonzi ya lingomba papa Simo Kimbangu Kiangani na oyo apesi na bana na ye ya mokili mobimba na yango tolanda. Tata Nzambe ipeve yeto wantu wavanga munafanijaku Tata Nzambe isola yeto toto wabumba muna mokomaku Tata Nzambe isola yeto toto wabumba muna mokomaku utuloloka kwetwe dada utufile kenda utuloloka kwetwe dada utufile kenda Simo Kimbangu Kiangani twa kubika moko yevana mbote ya kafukafu kwa Nzambi yeto Nzambi ya Zulu yentoto ntinu amintinu mbote mkumbu tatu za velela seye mwanda velela mkumbu wa se ye mwana ye tata mwanda velela Senator Tata Muna Bloko dari Tamu Kifweni Pasal Sisa Tebar Baku Kemudian di Pulau Bele Untuk Grup
Tusamba. Entsambu za mfumo wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzabi wa siditu, ye untwaji ya mwanda velela, bika wa kalanga yetu tuka kwa yelevu, se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo, tolanda ki matei na biso, tata pasteur mutatei biso, abandela ki na banzembo bayuda, akena mibeko, mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela, pona mokolo wana tobika. Kamwa tata Nzambe eyaki kati na biso. Ezali lobiko na biso moko. Mokili toyaki tozali bapaya. Tozongaka epai ya tata na biso. Tokozongelaka ndenge nini? Na nzela liwa. Soki totali Elia amataka likolo na nzoto na ye. Me akotaki te. Azongaki na mabele na kombo ya nani ya Jean Baptiste. Tango nde babomi ye nde akotaki. Mabondeli bieto salaka misala ya tata Nzambe po mokolo wana tokota. Soki okufi oyebi ke olandi nzela ya tata Nzambe, okutana na nkolo Yesu, tata Molimo Santo, bango nde bayaki mpona kobikisa biso. Ango tozalaka makasi mpona mabondeli. Soki ozali makasi, zala makasi pe na makambo misato oyo papa batikelaki biso, bolingo, mibeko pe misala. Nkolo Yesu ntango ayaki na mokili, teyaki pe abikisaki bato. Pe amonaki bamosusu baza kondima na bango me. Soki nkolo alobi na likambo alobi na okoka te wana te. Ezala pe tata Kimbangu ezalaki bongo. Na okoka te wana te. Meme ntango bapapa salamaka nango ezalaki kosalama mingi na kokoka te mpona moto mosusu. Bazali ti lelo mpe toza na biso. Yango nkolo Yesu atielaki témoignage. Na lidusu ya tonga shamo akoki kokota. Me yo lokola osali boye moyo okota ezali te. Ezali bi ezali te. Na Bible ezali bi ezali te. Shamo eleki biso nyonso monene. Biso atonga ya kokota. Me biso bato moyo tokota ezali te. Pona nini oyo tosalelaka. Soki otosi te pasi ekozala yo mokolo wana. Soki otosi tosa tata Nzambe, tosa nkolo Yesu, tosa tata Molimo Santo. Pas tokendaka problème ezalaka. Na ntango ezalaka bapapa bazali, soki bato baye na nkamba ezala papa mfuma longo ye papa mfuma mbanda tuna ye
est-ce que ebela bato bakoti na nkamba combien oyo bazali ke bazali malamu batosaka ye akoloba ata 100 kutu eza ya kokoka te, peut-être 25 30 bon mosala nini toza kosala na moi ya lelo bazali kotala biso mpo makambo ekomi pembeni bamindele babengi yango signe de temps mokili eningani bazotala biso kaka position kama yango ezali nano bilembo mosusu nano tomoni yango te me toza kowelela kaka tozowelela makambo eza koya liboso toyebi yango te ti tokokoma na point oyo balobaki tomoni na miso toyoki yango oyo likambo biso toyebi me tozana na mpasi ntango tozana na mpasi welela molimo na yo ebika tika kodéranger tika koniokola bato tika komonisa bato mpasi kanga kaka oyo bazokoteya biso o nzela lobiko ndenge tolobi signe de temps nano esili te mokili eza ya koningana biso balobi tolona tobokola biso balobi totonga Yerusalemi nyonso wana ntina ezali kino nzambe ye moko akotia biso loboko tokomona oyo bazobebisa balimwe yo tomoni yango te kutu mobulu kutu ye makasi bato baza kolinga koyoka matei te kodéranger na kodéranger koniokola bato kosala mabe epai ya bato elakisi ke toza nano na mpasi biso tokangama na abondeli tozala makasi na misala bolingo mpe tosala yango oyo ezali Yerusalemi bambeba ezala te tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Tolandi maye ya motuya maye ya esantu makebisi nzambe na biso apesi biso to bongisa maboko totonda yango na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci. Baba
Tozalaki na différentes provinces, tozalaki na différentes communes, tosalani pour un programme oyo epesamaki uta mokolo ya kala. Papa oyo bazali bana na yo bakina lese oyo bakendaka kosala examen d'etat. Ntango tokendaka kosala examen d'etat, avant tokende toyaka epai na yo po ete opambola bana. Na mois ya mars ntango tozalaki na mboka ya Kinshasa, toyaki tozalaki awa elongo na mwana na yo nkolo Yesu papa Mopata. Ye nde tosengaki likambo arasiraki biso ete bokende mayemanso makoleka na kimia. Biso bana tozongaki, bana basalaki examen d'etat. Ntango basilisi kosala examen, biso mpe tolembaki te kokota bango mabondeli. Ntango bazali kosala correction, biso tozalaki na mabondeli na badifferentes provinces. Tokendaki mpo tokota bana mabondeli na basite historique. Na nkambo epai na Nzambe, jamais tokoki koya maboko pamba.
premièrement toyaki na fleur oyo ezali mpona signe ya merci ya remerciement na maimanso oyo oti kosala biso nde papa ntango toyebi cadeau collectif oyo toyebi yo papa toyebi yo 57 ya nsima en dehors 57 ya nsima papa bakadi ezali moni amai basukali bana baoyo ya congo central bayi na bamachete mpona esunga mpona kosala misala papa bana bango bayeli mwa biloko mingi nde yango wana papa tozalaki na yango tosisi bongo na kombo ya katana mpona pembe mosantre amen amen.
mama bandeko balandi tosukisi mpona mokolo mwa lelo dimanche le 24 octobre 2021 awa na nkamba eluselemi ya sika nde soki olandaki biso na bokebi bonso tosungamaki na ndeko na nsima ya kamera papa Lando Afonso nde na elobeli mama Magali Sunda nde tokutani mbala nsima.
Zambia mawa, Zambia bana itike. Nafukami, nabililipi oya nulilingo nuliloya. Nakumi motoli boso ya bato. Tika hukumi sama kolo. Zambia mawa, Zambia bana itike. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eunwe! Embazi! Bilongo biakulwe! Yangalala! Esengo bie esengo te! Kiese voka kiese kui!
Kansai vo kansai kui. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Tolanda ki matei na biso na wa pasteur. Mibeko. Beko wana tata Nzambe mutapesa kiyango. Eza na ntina. Potolati nzoto. Nzoto toza nango makambo ya ndenge na ndenge yelaka biso ya mabe na ya malamu. Yango balobi tolandaka mibeko mpona mokolo wana tobika. Baseka zomi. Nkolo Yesu azaki koloba na masese mingi. Même Papa Kimbangu aza koloba masese mingi. Ba papa baza koloba na masese. Ba mosusu pour comprendre likambo lobi ezali te. Secret ya Tata Nzambe. Po bapesa mayele na mwana ya moto. Baseka zomi mitano bazaki na mafuta na bango. Mitano mafuta esilaki biekitaki. Basengi baninga balobi te. Oyo soki topesi bino na biso na bino ekokoka te. Alukaki mwaye babima kaka. Tango babimi mobali abimi porte ekangami. Tango baye retard. Lelo oyo mutu nyonso aza koluka ete abika. Me po alanda oyo Nzambe azali kosenga tozokokisa yango te. Polwana kokota ke porte ekangami ata otoke c'est trop tard. Mate ezokoleka na butu mui. O bazangelaki donc bazaki kotosa penza te nzela ya Nzambe. Yango bayaki na retard. Porte deja ekangami. Mangomba eza ebele. Me otuzo kotosa kosambela tozali muke. Zoto kilo. Oyo nyonso bazoso kosenga bango ezotala bango te. Me mokolo asuka nde yebanaka. Mingi bayaka kolotisa ndoto. Oyo nazala bilamba te. Oyo nakoti nanu te. Pona nini ye moko ayebi. Oyo ye azangisaki. Tango yango oyo nani makambo ekweyeli yo te. Landa oyo bazoloba na biso. Banganga Nzambe. Tolonga mokolo wana. Yango wana mateya makolo ya lelo bapesi biso toza makasi na mabondeli. Mokili ningani. Nini koyela biso ya liboso. Batata batikaki koteya biso makambo ebele. Mingi bazosalela mingi na bazosalela bango te. Makanisi kaka kaka bisika mosusu. Reto landa ndenge bazoteya biso c'est le contraire. Tokweyisa kaka lingomba. Peut-être yo moko moto kokweya kasi. Lingomba ekoki kokweya te. Oyo loni Tata Nzambe. Bato mokili bakolongola yango. Baokoka te hein. Po Nzambe mutalona kayango.
Amindele batango amona kiete simo kibango akufi esele ngomba wana pe kufi na ngowe isiko bango depuis baloba kili kambwana santa yango tuzokolanda ewa kweya te tolingana tosimba lingomba makasi oye moko tata Nzambe ayebi pona lelo tosuki wana tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. En place, repos. Ici, gardez. Savez-vous, pour le salut, salut. Pungi antitu suka tata fumalongo, fumatibuni. Batate mama makiambo teketo aboye tukolele tuteze le fioti na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo oyo balobi na biso yango tosalela tongo ya lelo tozana ntsinsani batata na bamama lipa ya bapaya simande tokopesa libondeli na bato malade pe tokopesa mai pona misala boyebisika tozosala misala na biso tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Molimo Santo
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo tolandi matei na biso tata pasteur atei biso Solo,
Sika tobongisa maboko topesa mokokisi ya bilaka mbote ya lokumu pe yesengo na kombo misatu ya buli o kombo ya tata ya mwana Molimo Sam yawe bana balingi koyoka mongongo na yo. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre tolandi matei na biso tata pasteur atei biso makambo atei biso ya nkolo Yesu solo tata Nzambe basalaki alliance donc Abraham alliance basalaki alobaki na Abraham libota na yo bakokota bowumbu na Egypte
Abraham azaki na mwana te, azaki pe na famille oyo akolobaki bakota na bowumu na Egypte. Me promesse ya tata Nzambe oyo lobi Nzambe ekosalama. Deja aponaki mboka na ye na Kana. Dimanche wana masalami bakotaki bawumbu pe Moïse abimisaki bango na nzela. Moïse ando azwaki mibeko elakisi ke ava mwana Nzambe abotama mibeko ezalaki. Biso batu nde toye kobebisa tanke mibeko ezalaki, fale pa tosala pasi na mwana ya Nzambe. Na tango wana nde bakangi nkolo Yesu. Ye mutu asalaki musala wana ye nde pe akufaka liboso, amikangi singa na kingo akufi. Una na likolo ebiye pa tokendaka soki ezalaki ndenge nini, paske kwesaki mibeko encore simbi nzoto ya mwana ya Nzambe. Presque nyonso azalaki na yango, azalaki pe moyekoli, aza pe moyuda. Ta acte oyo esalamaki teki kolo Yesu na mbongo. Banganga wana bakontinue bake kufuna na Pilate. Sikoyo likambo ya Pilate ozali makasi mingi. Azaki na droit ya kobikisa ye, kolimbisa ye. Place ya liboso atunaki sika bebiselaki nde natikila bino kolo Yesu toboma nani. Alobi tikila biso Barabas, boma kolo Yesu. Balobaka ko di peuple voya nani? Est-ce que ya solo eza bongo? Oyo bakangi bateka kolo Yesu moke ya mingi population balobi tika Barabas boma kolo Yesu. Kola bayokanaki kolo Yesu ye wana na ekuluzu. Ya mibale mwasi ya Pilate alobaki alotelaki o bandoto mabe tika tata wana ye ake kosokola maboko. Eza malamu. Soki mutu asokoli maboko elakisi nini? Atikiye basala nyonso balingi di alongwe na ye na makambo wana. Bongo bie bongo te. Eza lisumu bie lisumu te. Lelo pe salamaka bie salamaka te. Mutu aza na raison na ye ayo sokoli maboko. Okotuna mabe okotuna mate. Place mibale wana za mwana Nzambe ya ukufa. Avant mona tata okomona nani? Mwana komema yo epa ya nani? Tata. Esikoyo Pilate akomona mwana bia komona yete. Pona nini? Ti lelo yo makambo yango izali salamaka. Po bato ebele balobi ale.
bazwi mokano me moto wana aza na raison na ye frère wana totalaka bien te makambo wana nde nzambe akoya kosambisela biso to nkolo yesu tosalaka mbeba mingi kasi yo etanke oyebi ke eza mabe telemela kaka wana ye moko nzambe ayebi ntango akoya ye moko akokata makambo na yo ndenge moko tata Simoki Mbangu kosile makambo mingi aye kokangama kuna deja si bazwaki mbongo 30 ans ya boloko moto asali eloko te po bato balobi mpasi nde yango wana 4e génération yango oyo kosilisa makambo nyonso omibongisa tika mabe sala malamu mpo obika mokolo wana tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen Amen. Musique, garde. Regardez, à vous, pour le salut, ça, ligne. Pungi Anjitusu kwa tata Fumalongo, Fuma Dibu. tate bamama kiambo teketo aboyi tukolele tutezele fioti na kwambo tata mwana pe tata molimo santo oyo balumi na biso yango nde tokosalela ntongo ya lelo toza na ntinsani batata na bamama lipa ya bapaya nde tokopesa mabondeli mpona bato malade esika tozosala misala toyebi tobosana te tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen.
Bonjour, je m'appelle Mpassi André. Bon, on a une église Naza Protocole. Est-ce que c'est votre première fois d'assister à la cérémonie de la Sainte-Seine? Oui, c'est la première fois, oui. Mais sinon, ça a été, hein. Quelles sont vos impressions par rapport à l'arrivée de Papa Simon Kimbangu au Congo-Brazzaville? Bon, vraiment, c'est une bonne. Nous sommes satisfaits pour l'arrivée de Papa Simon Kimbangu. En tout cas, nous sommes satisfaits. Vraiment, c'est la première fois qu'on voit cette manifestation-là. Je vous remercie moi aussi. Bonjour, Maman Suzy. Esengo eza makasi po te papa aumeli tala kaka badesani eleki ebele tomonaki ye te moto ayi ndenge nini te tosepela fo tosepela esengo eza makasi. Alors maman mbala liboso na yo assiste na cérémonie ya te ya première fois nanga te na kati ya Brazzaville ya première fois mais là tokendeki nkamba toassiste kango oyo bacérémonie wana ya communion ya première na esengo mpo tetala kaka communion eza eloko eza malamu oyo esalaka ke tozala contact na tata nzambe donc yango wana esengo na biso ni yango wana. Merci. Bongo impression nanga ezali na esengo makasi pamba te azali yawe ngai na habitude la nabengaka ye la namonaki nabenga ye kaka ya nzambe ya yawe donc naa na esengo bongongo nanga esi eke nyonso kaka mpona boyambi na ye donc esi eke depuis tokendaki na beach te lelo to bongongo esi esili nazolenga meme koyemba na esengo na ye nzambe na ngai donc impression nanga eyaka wana. Non, c'est pas pour la première fois. C'est plusieurs fois que j'insiste ici là. Donc, vraiment, on a un sengo. Vraiment, on a vraiment un sengo makasi. Ya Yahweh. On a bien ayeka ya Yahweh. Ya Yahweh nangai. Vraiment, merci vraiment. Bonjour. Bon, je suis maman Viviane, maman pasteur Viviane, pasteur de Nzoko. Oui. Quelles sont vos impressions par rapport à l'arrivée de Papa Simon? Oui, je suis trop contente. Et d'abord, je suis très étonnée parce que l'espace de plateau de 15 ans est trop petit par rapport au nombre de gens qui y sont. Donc, sincèrement, je suis trop contente. Ceux qui avaient fui l'église, ils sont revenus. Donc, vraiment, je suis très heureuse. C'est ça. Alors, vous voyez en tout, vous avez participé Je crois que c'est bien passé, trop bien passé même, parce qu'il y a 17 ans, on avait pris la Sainte Seine là. Donc vraiment on avait pris le communion. Maintenant aujourd'hui on a pris le communion. Et moi c'est la première fois que j'ai participé à cette cérémonie. Je suis très contente. Vraiment, et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident. Oui. Bonjour. Je m'appelle Baloussa Sagesse Junior. Je vais poser la question.
la première fois d'assister à la cérémonie de la CNC? Si. Déjà? Non, c'est ma première fois. Oui, oui. Quelles sont vos impressions par rapport à l'arrivée de Papa Simon? Mon impression, c'est que non, Papa Simon Mbangu, depuis que je suis né, c'est ma première fois de le voir, donc je suis vraiment émotionné. J'ai la joie, ça m'a fait très remonter le moral. Je suis même motivé de venir à l'église. Avant, je ne vais pas venir, mais dès que j'ai entendu que non, Papa est venu, ça m'a donné la force de venir pour commencer les activités de l'église. Oui, il est Dieu pour moi. De rien. Merci. Comme nangai Papa Benoît Ngimbi, nazali ingénieur, chef de projet na ferme moderne de Lutendele. Ezali mukumba tata molimo santa pesaki bisoto e ba kokamba ferme. Ferme oyo origine nango ezali ya ba papa. Papa Mpumalongo albaki tetolo na peto bokola. Kolekoya nzale koya na mingi na mokili. Ndena yango tata albaki te bolona bobokola te botonga nkamba yolu seleme. Pote mikumba ezali na bino bakimbangisa boko muyamba nkango ya mokili mbaba koya pote bino boyamba bango pe bomema mikumba wana. Ndena yango na lotomo ya tata mokonzi ya bule sa divinité tata Simon Kimbangu Kiangani yenda ye kokokisa bilaka oyo ya batata batikaki. Nde yango wana apesaki mikumba epa ya bamama ya Afiki batongela ye ferme moderne wapi na Lutendele. Esika pe esika mikano pe bilaka mingi esengeli ye kokisama. Ndena yango ba mama ya Afiki bazana mukumba ya kotongaka ferme moderne oyo tozali komona awa. Bilaka ezali nano mulai esengeli ye kokisama. Nde mukumba na ba papa pesi ba mama bazali komema yango, ba mama ya mokili mobimba. Ba mama ya Congo, ya Afrique, ya Europe, ya États-Unis, ya Océanie, bango nde bazwi lotomo ya kotongela papa mokonzi ya bule ferme oyo bazali kokipe yango. Babengi yango ferme moderne de Lutendele. Tozali na ba activité mingi pour le moment. D'abord volaille. Volaille tozo produit nano maki. Dans notre première phase, nous avons une phase expérimentale. Nous avons produit dans nos maquis. Et na yango, tata mokonzi ya bule amona kiete. Et sengeli, tous à l'indépendant. Tous dépendara tant que tout est fait de côté. Nde na yango na bino il faut akota susu voler ya couveuse, ya pouvoir. Nde na yango na ba ki déjà esalamaki déjà, la formation esalamaki déjà na libanda ya mboka, bandeko bakende ko da formation. Natina ete tokota voler ya ko joa mukano ya ko botisa basoso na kati ya ferme moderne de Lutendele. Ba projet zale bila tata mokonzi ya bule to bandina na maki na soso to bokola ba pondaise to kota ba poulet de chair bilanga pe bandija ko fonctionner, jardin bandija ko fonctionner, ba anti tracteur bo moni zale na tata mokonzi ya bule pesiki ba mama pote ba compléter les soso ba multiplier soso be fort ya timetale production. Et l'idée à tata mokonzi ya bule avec que ferme Kimbangi c'est ko dépendre na ba tout soso et dépendre na yemo, c'est-à-dire autosuffisance na autoproduction ya ferme. Il y a pesi biso soso meko ya kosala bilanga ya soja na masangu apesi tracteur nde yango tozo ko fungola bientôt provenderie zo ko fungoma te ba ko fabriquer biso moko aliment pour toler sa bibole parce que ko lima ya kosomba eza charge mingi parce que na terme ya gestion volaille aliaka yemo ko moins 70% ya production na ye. Mais on esengeli te biso moto ko arriver à produire aliment sur place pour te que ça sous un plus na tali production na ba charge ya autre zeli ko za ferme. Donc misala ezali mingi nde tata mokonzi ya bule azali kokamba ye moko parce que ezali ferme ye moko azali kopesa yango eza vision ba tata ye moko azali kokokisa mikano yango nyonso tozali kosala ezali ye moko nde azali kokamba ye moko azali kooriente ye moko azali kopesa azali kofungola banzela
pote misala ifungwama awa na kati ya ferme moderne ya Lutendele. Donc nous n'avons pas bezali non seulement volay mais ba cheptel mususu ba secteur mususu ezali kufungwama. Ba mama ba koti ja ngombe koti déjà ba taba et koti déjà na ba membe. C'est-à-dire ba activité ningi za na kati ya ferme, même activité à transformation. To bandi kolona ba papaye, kolona ba papaye de sorte que ba maman bazali mingi ba apprendre comment arriver à transformer ko sala ba koftir. C'est-à-dire chaque fois to son ba biloko libanda ba koftir. Na ba makina biso moko ba mama ba transformer ba sala ba mayonnaise. Donc l'activité génératrice est la mine na kata ferme moderne de Lutendele. Mais teli ko kamba ferme moderne de Lutendele, papa le bi ba mama ba tengela ferme moderne de Lutendele. Et na kati na yango a che comité de gestion au bazali ko kamba ko landela suivi, ko orienter ferme, ko gérer de sorte que ferme et kambama ndenge singeli et kambama. Tata Nzambi songa lendo kyaku bakuzaya bakuvisa bavisa jo fongeye kwani nzenyankanu voveninga kutata kimbangu ya vuvama bakuzaya bakuvisa Zambia mpunga visa jo tata kingeye kwani nzenyankanu Tata Nzambi songa lendo kyaku bakuzaya bakuvisa bavisa jo fongeye kwani nzenyankanu Attention, place, repos. Ici, garde. En place, bon. Gardez, à vous. Pour les alliés, salut. Pungi, Anzitusu, Patata, Fumalongo, Fumadibu.
Nzambe Tata mwana pe Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe na biso totondi obotondi tomikitisi liboso na yo pona kosenga bolimbisi na ntina na masumo na biso. Merci na grâce ya monene osili kopesa biso otiki mboka nkamba Yerusalemu ya sika oye kotala biso bana na yo ya Kinshasa pe na tango ozali kobongama mpona kokatisa na ngambo na Congo Brazzaville mpona kokende kopesa kimia koteya pe kolendisa bana na yo pe mpona misala ya bilanga ya kolona pe kobokola oboma miso bayino longola mabaku na nzela opesa maîtrise na bayinyoso bazali kokamba mituka pe bamaswa bokoma na kimia séjour ya kitoko ya malamu obatela pe biso lokola tozali kotikala na mboka Kinshasa. Manso tosenge pa na yo kokisela biso bilaka ndenge ezali bolingo pe mawa na yo na kombo ya Tata mwana pe Molimo Santo. Nzamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwanza nuwasilito yeuntuwa dia mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelevu seye mwane mwanda velela. Amen. Amen. Bye.
esengo etondi na mitema na biso ya koyamba mokonzi abule d'abord na Kinshasa mpe awa toye kotika ye na beach mpo na kokatisa na Congo Brazzaville akende mpe koteya kolendisa mpe kopesa kimia kuna donc toye mpo na kopesa ye au revoir kwa yango awa tozali na kati ya beach ozomona ambiance bana kini partout bazala kaka batikaka tata na bango ye moko te. Merci. Wakisongele munza basinza ya visavo fungeye imwanda ludi tata kimbangu talampasi mwa munza mwalongo utu wila mubasiezi fokangeko wanani tunatinine wakisongele basinza ya visavo fungeye imwanda ludi tata kimbangu talampasi mwa tena pembeni ya braza donc toza pembeni toza na kati ya bato tozokende lelo kaka Zambieto wasali histoire carrière bien
Foto
Asinga ifuma longo tango na botamaki na mokili solo bitumba esilaki nalingi komonisa bato nyonso ya mabe misala na bango polele na miso ya bato
melo nalingi komonisa bato nyonso ya mabe misala na bango polele na miso ya bato bakangaki mokili nanguya na bango ya mabe sikoyo nalingi kolakisa bango oyo nakatali nalingi komonisa bato nyonso ya mabe misala na bango nyonso ekomondela nalingi komonisa bato nyonso ya mabe misala na bango nyonso ekomondela bato nyonso solo ya mabe bana balingi komonisa mapolele bato nyonso solo ya mabe bana balingi komonisa mapolele bato nyonso solo ya mabe bana balingi komonisa mapolele bato nyonso solo ya mabe bana balingi komonisa mapolele mokolo ezali ya ngai fuma longo tango nabotamaki kimia ekotaki na mokili bana na ngai bobanga te nalingi kosilisa maso bolingi kosepela bana na ngai bobanga te nalingi kosilisa maso bolingi kosepela naifuma longo mokonzi ya kimia nalingi kosilisa maso bolingi kosepela naifuma longo mokonzi ya kimia nalingi kotia kimia na ngai na mokili bato bato nyonso ya mabe ebana balingi komonana polele bato nyonso ya mabe ebana balingi komonana polele bato nyonso ya mabe ebana Tutu, oh, iwe, oh, oh, ime.
Chika okulisa sama na ekolo
kwezo Zambia me Zambia me nyanda ya bake fulumu ya kwezo Kilindina Ngengongako Ulanda kese kese nyame Zambia me Zambia me fulumu ya kwezo Zambia me
muzaluzeyemo sevakundi kazindule kika kwa mutandu kya tatanowa seva kwa kume kubondo kaniko etikwiza muzaluzeyemo sevakundi kazindule kika kwa mutandu kya tatanowa Badiabanwa batoma kwedisa ye batoma tunda muna bimbo mabyahu Bakitula tatano wasesevelo kyau Oso mutangu sivase vangata tasimo kimbangwe Seva kwa kune kubondo kaniko Metikwiza muzaluzeyemo Seva kundi kasihindule Kika kwa mutandu kya tatanowa Seva kwa kune kubondo kaniko Metikwiza muzaluzeyemo Seva kundi kasihindule Kika kwa mutandu kya tatanowa Badia banwa batoma kwedisa ye batoma tunda muna bimbo mabyahu Bakitula tatanowa sesevelo kyau Oto mutangu kipase vangata tafuma longwe Seva kwa kune kubondo kaniko Metikwiza muzaluzeyemo Seva kundi kasihindule Kika kwa mutandu kya tatanowa Seva kwa kune kubondo kaniko Metikwiza muzaluzeyemo Seva kundi kasihindule Kika kwa mutandu kya tatanowa Yavi mukafunga makasimbuza Wabaonzo kula kula yeba nyengisa Mibwezi yeni nyeti vimya vuvula Nituyengela myahu myabungana Seva kwa kunge kubondo kaniko Metikwiza muzaluzeyemo Seva kundi kasihindule Kika kwa mutandu kya tatanowa Seva kwa kunge kubondo kaniko Metikwiza muzaluzeyemo Seva kundi kasihindule Kika kwa mutandu kya tatanowa Kuluko ya kutambeluzeyejo Uyalukula enseno yelu famili Umbakidi puku mono ya jesekila Metikwiseva ye bana bame batatu balongwe Banani waluku didye Seva kwa kunge kubondo kaniko Metikwiza muzaluzeyemo Seva kundi kasihindule Kika kwa mutandu kya tatanowa Seva kwa kunge kubondo kaniko Metikwiza muzaluzeyemo Seva kundi kasihindule Kika kwa mutandu kya tatanowa Yakamwa yeya filwa kunatiyanda Yeya sisa bana bame basyona Nibobo lusevanga yelufinganga Selujala yukuta lusevanga bana bame Seva kwa kunge kubondo kaniko Metikwiza muzaluzeyemo Seva kundi kasihindule Kika kwa mutandu kya tatanowa Seva kwa kunge kubondo kaniko Metikwiza muzaluzeyemo Seva kundi kasihindule Kika kwa mutandu